Des bandes à London TV avec des Bruno. Car vous savez la répétition. Bon, ça a deux sortes de répétitions. Répétition moko pour le cinéma, parce que cinéma on parle naturellement, le mouvement est limité, caméra ils ont aidé, même ceux qui sont ils ont la montée dans montage, des bandes à London TV. Aza chargé, Azota la artiste comédienne, comédien, il y a Minene, il y a Nike, il y a Banane, Bababundi, tout. Des bandes à London TV. Bon, si je peux avoir la chance de marquer, je vais dire à l'arbitre qui peut qui hors jeté. Même il y a ma part, garder papa. Des bandes à London TV avec des Bruno. Original. Bonjour, bonsoir, chers amis internet. Bino babonné na biso sur DML TV original. Car on est le bac biso tola la raté. Toya rende pour na kosala musala veut dire que makamunde ya original na kati ya DML TV original toujours le roi Cynthia Mbombo autre dit autrement dit moi popi ya munene le Kilimanjaro de la presse na kanaka pour na kosala la bino vraiment musala. Lelo toza awa na compte ya Pelco eza bongo association ya biso ba journaliste auto sala makamwa minene na Congo sala maka nulle part ailleurs kaka ama kati ya Pelco toza vraiment na face à la presse auto yambeli bino président Masumu et na délégation ya Mobimba ba yepoto solo la sur makambo sur ba événement na bango sur makamu na bango sur actualité et les kaka na internet et puis on peut ça ce programme na bango parce que bazo préparer déjà journée na bango ya bon journée internationale ya comédie le bango bongo bongo le 26 et le 27 mais le 26 et le 27 mars déjà donc kalamingi te awa yango le tobino to yamba to mekampe ko so to ça peut face à la presse ba mekampe ko expliquer biso ba différentes sortes ya makambo eso se passer na ba réseaux sociaux donc ce qui est bino tonto tala to landana bino ba obozala ya biso ba obo participer kana biso ba obo tala ka biso wana na moni bongo j'ai eu le Castelo azaka toujours wana pona ko stala bitala kotala tala bémission ya kati na kati ya 2000 TV original natiki bino tolanda vraiment elongo tolanda cadre de cette émission face à la presse. Face à la presse, c'est notre conférence de presse Made in Apelco et aujourd'hui nous allons recevoir pour vous le président Masumu Debrende Yalaka Yala Fumwambanza et son comité directeur. Il ne sera pas seul, il est accompagné avec Johnny Tsakala, je viens encore le secrétaire général. À ma gauche, Oxygène. Avec eux, nous allons essayer d'en parler à ce qui concerne le 27 mars, la journée internationale dédiée au théâtre et cinéma. À part ça, on a aussi notre thématique, l'apport du théâtre et cinéma face aux enjeux de l'ère. On va essayer aussi de développer à travers le jeu des questions-réponses qui sera animé avec le journaliste ici présent. Et sur ce, je ne serai pas seul, je suis avec ma consoeur Nana Sangara, à qui je vais essayer de donner un peu la parole pour un petit bémol. Nana Mbote. Mbote président, Mbote n'a pas internet, surtout partout dans le monde. Lelo, toza ensemble na ba kondi, o milito bengi na kati ya NTPC, o yazali ko kamba. Baptiste comédien, ils ont président Masumu, tout le monde est pembé il y a Johnny, Azawana, tout le monde est sous CG Oxygène, Azalouana. Beaucoup plus de parler parce que le 27 déjà, de ce mois, ils ont dit journée où ils ont beaucoup plus pour le théâtre Yambo Kanabiso. Alors ensemble, la question que vous avez na bandeko, où ils ont dit journaliste, où il y a bisonné surtout aux Akana Bango, professionnels des médias, autorotika Malobepa na Bango pour babanda poser ma question na Bango. Alors sans plus tarder, nous avons Malobepa président Junior. Merci beaucoup, c'était là Nana Sangara juste pour un petit bémol. Maintenant, je vais vous présenter le président Masumu, à tout seigneur, à tout honneur. Le président va commencer par sa présentation, son exposé, et puis s'en suivra, il y a Johnny Tsakala, et puis on aura les jeux de questions-réponses. Président, salut. Salut. À vous la parole. Mbotinaba Landi Nyonso. Bon, présentation, ce que nous avons bandi, aussi sa sécurité. Mais d'une manière générale, Nagansi Batbaye Binga, Nakombo Masumu Debrende, mais mon nom c'est Ndungi Mambimbi. Prénom Nangaya Kala, Oya Mindele, na Longolango Libela, parce que tant on a compris que Mundele Mokoti Azara Nakombo Nabiso, Biso Tolinga Bakomo Nabango, Ataro Tozobotaba, Marie, Soki Nani, Julienne, Napoto. Oyo mundele moko témoin ne chiboabwa ou bien mulenda alors biso toza na complexe d'infériorité
oyo eutaka epai ya bapaya nde tomonaka eza propre coutume na biso tomona yango sale eza sorcellerie. Alors biloko nyonso wana soki osali nango attention te okomi aliéné mental okoka susu kozala yo te. Donc komo nanga prénom ya mindele wana nabwaka yango donc c'est Ndungi Mambimbi alias Masumu de Brende yala kayala mfumu wa mbanza wa mbote mbote toko diangani de la pente meka okangama. Donc nyonso tu wana eza bakombo nanga selon barole principaux moko et marka makasi po tojouaka barole nyonso tu. Alors naza nga natangi na Congo central Matumba epai ya Basango frère des écoles chrétiennes. Natangi na INA nasali gradué en art, nasali toujours na INA licence en gestion des entreprises culturelles et touristiques. Nazala na groupe Salongo nasala ki 14 ans kobanda 1976 mingi nan bobotamite ki na 2000 en 2000 et nazaki na groupe Salongo na keniki stage à fin d'études et puis fait Chitengesana arrêté na kingai et puis engagé kinga na RTNC na yegolaki réalisation production ya ba émission culturelle et ya mona na sala ki ba émission par exemple Lisaponge avant scène et puis na sala ki émission moko sala ki très célèbre les wana petit nan bobotamite mais na zako sala ngona marionnette moko boye chaque jour avant information na 19h55 na zolo bla makambo ville makambo un peu partout et puis tant to bani makambo démocratie moni siko bozomo na l'ère de démocratie mutunyo soka la muki a repasser ni na ye ake na chaîne moko boye ake ne abani ko loba na ye azo finga ne pe ba konzi azo finga ne même konzi mboka tout ça azongi ne pe na ndako mais biso l'ère wana tant Mobutu azalaki très fort soko meki yo mo sentir yango. Donc même na ba radio na ba télévision bilobela pamba ezako salate mais biso tozaki un peu parmi ba quelques rares personnes tozaki que tozako meka un peu c'est pour ngana za mutu je ne sais rare mutu azwa parole na devant président Mobutu na 1987 ou 88 nan kutu ba papa na bino peut-être soki ba botama ki na ebité azako sala toujours meeting le 24 juin ni surtout meeting populaire na Kinkole sobo kina Kinkole siko bomona na zando wana ezalaka kitoko alors tina maison communale ezako sala plein na bato chaque le 24 alors Mobutu azako pesa meeting et jour wana alobi ngana zaki na kati ya foule na sala boye parce que j'ai trouvé que makambo zako loba yango ka alobaka chaque année presque yepe misu na ye makasi boye aigle véritable amoni loboko kuna parce que c'était pas normal azomona bobo lekisa mutu wana paf na maki pe na podium devant Mobutu na lobi ke makambo zo loba yango ka ozo loba presque même année passée mais ce bonjour revenir nango c'est parce que suivi à makambo ezalaka te décision ya bien zwami mais pona kolandela ngo or que tilelo yo yango pe ka rezo salema bakozwa décision boko boyo bakolongola bato na zando bo banga na bino te bakobomba na bango 2 jours bazongi na bango ezongi na ngo normal suivi ezalaka te tant pe ba consultation Mobutu monika ke bakoma loba trop il faut ayoka population finalement lingi nini na ville Kinshasa baponaki 33 j'allais dire corporation, il y a médecin, il y a infirmier, il y a architecte, il y a professeur, il y a comédien. Pas il y a artiste d'une manière générale, mais il y a comédien. To banda ko bundango banda kala. Sports comme ça dans ce quand on wow ngasbata. Bino boyebi makamute. Donc nga maintenant nazalaki 33e personne. Pour baso mona muta théâtre nini yango kutuye bote na suka wana. Mais tant que babani ko loba to comme na 15e personne et puis presque bat bazo zongla ga makambo balobi non to bandaki na 9h devant Mobutu tout ça na ba konzi ba vandi wana bo vandi te na salle.
Et puis, mon protocole a dit non, Monique, Makamu Batunio, Sobazolo, Bayangoka, et Banouko revenir. Bon, les autres là, Tosuki Kakawana, non, 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 non. Nga na zona likambo. Lokola bozo pesa bato 5 minutes, nga bo pesa 1 minute ya pamba. Bo pesa ye. Mais tant na bana ko pupula wana nga na sala ki ba 7 minutes. Et oyo nga na loba, soki bozo na lokola tozui boye. Mais bato bazo landa biso, même bino moko bozali awa, boko tuna batata na bino bakoko na bino botuna. Papa Masumu aza nani? Et yango makambo wana to tia tellement makambo to dénoncer ba makambo batu bazoko banga ko loba ngana zo loba yango le jour suivant balongola ki na RTNC na Keb Kakaboye na moni mukanda ni demande d'explication ni tout ça balongolinga le 16 août 2000 balongola nga pona yango pona ko linga ko lobela pona population alors nga sikoso na moni batu bazo ba d'ailleurs ba donc entre parenthèses pour vous dire que c'est depuis longtemps ce que le président ANTPC d'abord bafuta kapisote et ça passe au moins le quoi to ya wana ko association batmi bazana ba tournage c'est vrai que ba cause na ba matanga tout mais le responsable il faut en sens il faut se sacrifier pour la communauté et na bandango kala na ina place kozaki nazaki président et étudiant pendant 2 ans. Nazotang na lycée Toyoka na awa président ya ba enseignant ya commune ya Kinshasa donc syndicat ya commune ya Kasavubu et tango to bandi théâtre parce que bonjour mon théâtre comme belé na ba chaîne pe botambi ezo botaka ba troupe ba théâtre mais liboso tant aussi na ina tant to na salongo donc tozo banda wana ba théâtre ezalaika ka théâtre en français bazo bengo théâtre classique donc groupe maboke na salongo nde ba ye na style ya lingala wana mais liboso ezalaki donc tozalaki na fédération nationale du théâtre nga nazalaki coordinateur pour la ville de Kinshasa donc président provincial nazo salisa ba concours ya théâtre classique en français so bozo mona ba bodo ba rock ba rock ba bodo rock bodo ba série belé ya ba to ba yaki intermédiaire c'est à partir du concours oyo nga nazo salisa na compte fédération nationale du théâtre en tant que moni bazana talent tout ça to ziba contact na DG ya INA monsieur Ndundu Kivuila to bitala concours da ba gagner tout ça yango na bakende ki kotanga na INA grâce ya ndenge musala to sala tant to moni mena to sali groupe salo to continue groupe salongo exui en pleurs tout ça bani et puis ba groupe et bani ko botama ngana zaki na kati ya groupe salongo leur wana groupe salongo ezalaika ka pona télévision kaka c'est comme un peu plus la plupart de la troupe sikoyo mais ngana moniki ngana yekoli na ya télévision na ya scène mais toujours ça la scène te na ibisi feti tenge sana mo continue biso ke ngana lina ça la groupe na ngai po na bana pe ko jouer kana scène à permettre c'est pourquoi théâtre plus na ngai ezali soki numéro 1 il faut na fouiller bien ce que ça troupe liboso te bon peut-être ami balé ndenge na lobby oyo et salemi na cadre ya théâtre populaire lokola groupe salon salaki mais pour la télévision mais nga maintenant pour que na banda ko jouer na libanda donc ba pesa nga autorisation c'est pourquoi j'ai joué un peu partout ba troupe maintenant e bandi ko bima to les wana ngana sina tiki na théâtre classique maintenant na koti na théâtre populaire na groupe salon au théâtre populaire ba groupe komi to mais ba groupe komi et si ka nyonso bat bazala ke parpiller ezala malamu te il faut ko fédérer bat bozomona ndenge bozana alpi apelko eza ko fédérer pour que bon meka un peu ko tia esprit moko ensemble ndenge to lobaka na NTPC l'unité renfort et fait vaincre ce que mutazana ko na ye rien du tout batu ebele entre bino basenga ki président Masumbu tiko ndenge nini na ligina ya to yokandi na comité de talabat bazo tuna non lokola association ezali to yebisa junior que finalement là-bas nous aurons au moins un plus grand nombre que batbaya à chaque fois mutuna tongo ah non ngai bo
C'est ça avantage, il y a union, il y a aussi l'association. C'est pourquoi on a eu l'idée maintenant, le col la troupe en pays comme Elinga, la wana, tous bien théâtre populaire, il faut tout ça l'association. Et il y a maintenant, tout ça l'association, on a tant bien que mal, la difficulté, et qu'on qui zangate, mais tout ça comme ti les loyaux, ndenge boye beliango, malgré la difficulté koki kozanga te et puis la génération peut asika izoya parfois na idéologie mususu mais il faut ko benda bango un peu d'une manière un peu j'allais dire ndenge moko ya bien pour na koyebisa attention c'est vrai que ngenge pe ezali yo zana ngenge mingi bikolo tout ça mais ko bosana te ko kanisa te que yo nde obandi alors to bandi koyebisa bosibo yo kama boke. Pour ceux qui ont fait le théâtre populaire, ils ont fait le maboke. Ils ont fait le maboke, ils ont fait des moutou, ils ont fait acteurs. Dans le groupe, il y a radio. L'air de la télévision, ils ont fait. Ils ont fait ça. Ils radio. Ozanga émission wana radio wana alors oza mutu donc kombo ya maboke wana eza mutu kombo ya acteur moko azaki na groupe mais ngenge na yepe legaki makasi que kombo ya groupe yango ezaki effacé comme kaka groupe maboke yango to yebisa attention bazo succès babanda kala soki oui kotala même bale mondial ba PDG bale mondial soki kotali ba mama ewaso aussi ba mama je ne sais pas baza ebele banyoka mufurmungutu do bato bazwa basala ba succès bazali keba kokanisa te ke ndenge ozomona boye te zala paiement toyebisa yo ndenge nini ba difficulté ezalaka ndenge nini batutanaka na mur soko gérer nini na yo te célébrité na yo te sinon komona butango kobambama okanisa noko na bino moko aza na mboka mutu modiri yo alobaka mo noko na groupe de prière koma kosambela olingo sala théâtre chrétien oyo kanaki te yo zokanisa soko sala théâtre chrétien nde okomi mwana nzambe nzoka nde ki chrétien soko lobi yango trop bon mona ba scandale belé pa ya ba chrétien pe ndenge to koma kosala. Donc voilà un peu d'une manière générale ce que c'est Masumu. Donc ngana mesana kosala pona baninga. Et na mona ngope ça bien ce qu'on a sali pona baninga et que action ngope et sali mitan na zotala na zana satisfaction morale. Donc mon thème nanga conscience nangai ça calme. Bon c'est pourquoi aussi nous avons peut-être que azobomba biso to meka un peu pour résister tout le monde a petit belé bazo daye ne da total la banga mais petit on ndenge nga et toi na alingi ba mafia trop moto na ipa ba kosa ki il faut ake no zwa gwa kuna soki nini yango moto entre tabiso lokola tu timbela makambo tala rabo attention. Vous avez la répétition. Vous avez deux sortes de répétition. Répétition moko pour le cinéma, parce que le cinéma, on parle naturellement, le mouvement est limité, la caméra est aidée, même ceux qui sont dans le montage, tout ça. Vous avez la répétition pour la salle, pour le niveau, j'allais dire, il y a émetteur, pour que ceux qui ont awa, tout plein, moutasuka za kuna. Mayele ozo ye kola wana niveau na yo ya onde ezo calculer yo ezo permettre yo po oganga te mais pour que oloba makasi ko ganga na ko loba makasi eza différent ba pasteur na biso ba yebi makambo na te basala na bango ba exercice vocal te ni tout ça yango ba mona yes donc ba ganga ka ko ganga na ko loba makasi c'est différent donc un acteur a koki ko ganga te sinon ceux qui vont pendant 30 minutes, c'est l'histoire de Ngaba à la salle. Tant aussi ça. Félicitations, papa. En tout cas, vous jouez bien. Comme on a Basum de Brendé. Donc, bon, on est déjà faux. Donc, Azako Ganga. Azako Lobamaka, c'était Azako Ganga. Pour ceux qui ont Azako Lobamaka, c'est aussi le gouvernement sur le lobby, mais c'est quoi yo na lingi pe na ndako kuna na sana ba chef de quartier ba yakite na fête ya mebaza kuna est-ce que boko kiko ya pe sikoyo dans 30 minutes bo jouer kuna oui boye bo fandi kaka ngonga moko bo attention pas bo jouer pe lisusu vous voyez alors donc et ça entre parenthèses nous peut se nous le tout kutana vraiment mingi te donc c'est pourquoi tu fais ta journée internationale de théâtre
Parce que nous sommes censés faire des tournées à l'intérieur du pays, aller jouer partout, à part tout ça, la télévision. Alors, journée na biso wana to vraiment au sérieux. Chaque année, tout ça, la na dimension na biso. Boyebi que ba sponsor, ba zala ba comment un peu difficile, mais grâce à l'organisation na biso moko ba artiste comédien, to finance ka ba manifestation na biso wana. L'année passée, tout ça qui na Pacific Palace, tout en a dit comme toujours na place des artistes, de louer un bus, esprit de vie, 5 ou 6, 7, qui kuna tant que commis sur place, salle qui a climatisé, de côté d'abord dans la salle, nous étions une affaire de 300, 320 comme ça. Le professeur Aina, il biso lissus. Pour que yekola, et ça continue, parce que yo yebi non. Chaque fois place où il faut kende. Peut-être place où il y a virgule, les place où on a été. Il faut bâtir ça. Mon virgule pour qu'il y ait des nions et kokana. Donc, si il y a apprendre résistance populaire, il y a piscine. Mais année où tout le monde est varié. Maintenant, tu as là. Dimanche le 27, on a 9h, biso nyonso na place des artistes, to longwe wana un de ti na jardin botanique. Jardin botanique pe mingi bazana ki sasa bakola na kisasa nan bakota na bangote na jardin botanique. Donc et vous avez occasion pour na artiste comédien o ba yebana no wana te bakota ba admirer beauté za wana na kati, za na kati ya Kinshasa mais okundima te. Tout ça a défilé de mode. Karine parle, un modéliste munene, qui est un peu partout au monde, a joué dans le groupe Salongo, a joué dans le V12, dans Nzonzine. Donc, il a chargé, il y a artiste comédienne, comédien, il y a Minene, il y a Nike, il y a Banane, il y a Babundi, il y a tout, il y a Mokonde, il y a Bango. Tokozala pe na bandeko na biso bakosala quelques numéros ya bagag na ndenge nazoloba na bino sikoyo professeur maître Dylan, un ancien finaliste ya INA, un très grand metteur en scène, azo monté spectacle moko de recherche, improvisation, mime, expression corporelle, tout. Et même batoyo baye wana. C'est une école pour eux. Je suis certain que va garder souvenir wana grâce à ANTPC va vivre expérience wana. Ba mesana kaka to mesana bon alors si ko ne to lobaki masumu de brande tata obeta mosi na yo mais mosi na yo siko rozong sila yo mwana okoya loba mais poni papa allez attention allez action bandi ko répéter kuna ce n'est pas ça. Kuna va recherche maintenant autre chose que ce que nous faisons d'habitude. Voilà un plus avantage pour nous na ANTPC. Oya na ndenge na yo mais okobimana un peu plus ou bien ce kobimina un peu plus mais ou améliorer objectif na bisonde yangona. Alors pour la première fois Bokomon a sorti il y a orchestre ANTPC Musica. Il n'y a que des chanteurs, des guitaristes, bambunders, bambundistes, artistes, comédiens. Et ça, c'est une discipline, disponibilité. La répétition, c'est dimanche, c'est jeudi, c'est vendredi, c'est samedi. Donc, il y a une troupe na bango. Mais tu as en contact avec le président du groupe na bango, tala bandimi. Pour tu senga ki, oba yebi. Pour le coup, basala kayango te, basala professionnel te. Mais oba yebi quand même, oba que à partir comme on dit, on va faire éclore. Donc, pelle ça vraiment, juste batala na bango caché wana, yangona to sana chance rozala directeur artistique. Azana groupe na ye les gars na chaîne ni yemoko comédien, mais azapé un très grand guitariste, il est directeur artistique. Dans le monde orchestre, comment star, il y a radio télévision. C'est pourquoi finalement, au fond, c'est comme à la bassman, le fombo, guitariste solo,
oyo nani soliste actuel ya JB Ficaré, basse le bassiste actuel de nani grand-père Boziana nani Sadiko. Donc soliste deuxième soliste nangai ya kende ki pa ya MNE ya mbala moko bakena poto Lutula hein Ogi Lutula mwana lingwala. Donc kolongwa zolongwa mbala moko kuna e kolongwa ngo ezalaki ndenge ni tango batongo bapanzani na poni parce que finalement nga moko makambo ebele mutu ekomo chauffer nazotangisa awa na lycée toyokana professeur français histoire nazana RTNC il faut qu'on répète il faut qu'on tourne na groupe salongo nazo produire ba émission kuna nazana orchestre il faut qu'on répète tout ça et puis tozo bête na ba mariage ba dire maintenant moi finalement je deviens fou. Alors na bandinga be fiko oyo ezo sala net ba complication mingi déjà et pas ba mamelo na tangisi déjà ce qui 4 ans kuna c'est quand même un exploit parce que surveillance ezalaka makasi kuna. Alors pour nos amitifité na commis mise en disponibilité nanga na kopesa na coordinateur na biso Fenkuli na awana na matonge wana place coordination catholique ezali. Donc lingo lobake leur nyonso eko kozala siku na lingi nanga kozonga kotangisa na zongi nangai. Yami balenga bi orchestre en tout cas ngana kokalisu te mbala moko allez bango nyonso tout bango bake demukuse un très bon soliste nanga Yohana Papa Wemba azuye bakena poto. Donc j'avais un orchestre vraiment et si comme on a ANTPC Musica au début peut-être Gozala lokola badini tout ça mais ce jour-là Gozala vraiment déçu mingité. Donc voilà d'une manière générale mais samedi le 26 bon on a lobby ça le 27 samedi le 26 dans un match de football biso artiste comédien na police pire na stade na terrain stade kuna. Donc ce que vous avez na caméra na bino boya kotala bon ngana zo meka ti ba limite ya pema na ngai so na kosala ta 5 ou 10 minutes bon si je peux avoir la chance de marquer je vais dire à l'arbitre qui peut qui hors jeté dans kosala même ya ko bata ma pa na ebisi pe garder papa so ko beti yo koye na yo tikilanga et puis je sors donc to beta na ba pire le samedi. Voilà d'une manière générale makambo toujours préparé qu'il fallait toyebi sabino yango et que tobo ya mutu na mutu yana caméra na ye ndengani le 27 bino nyos bozwa yango mbala moko na ba mama le 8 biso le 27. Alors donc to s'imposa et comment on peut ça ndenge yo zo kansila wa maintenant et ça nango ba nini chaque jour ya année est réservé na activité moko bo. Écoutant Ndengolobi, apport et à théâtre, face aux enjeux de l'ère. Le théâtre et cinéma, apport nango et zanini nambo canabiso face aux enjeux. Bon, il faut d'abord voyer que Yaman Tozo Loba, ce qui est au côté de Moussala Moko Boye, il faut y bénéfice que la règle générale ya Moussala Wana. Moussala Nabiso yo, n'enga na loba. Ce que vous avez occasion, tout ça, pour nous même battu à 40 ans, 50 ans, 60 ans, bazo kene na ina. C'est-à-dire que ce que vous avez vision moko boye, oh c'est le logo moko ok kotanga kuna. Mais ce qui occasion exacte zala na bateau, batanga kuna, zala na bateau, bazana expérience, nango pour qu'on y ait quand même un peu net biso. Moussala Tozo Sala, et ça ndenge moko te na bande ko na biso ya poto. La réalité bato poto eza ba réalité na biso te na poto balingi ko se suicider pamba po bazaka ba problème belé ba stress ba kambo belé mais biso makambo eza belé mais to beta ngokara onzo mona bato po yo ko muto bidiembiki eza kamoko po yo ko muto se suicider mais na poto et yaka tous les jours parce que il y a beaucoup de problèmes. On a un petit exemple. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que biso musala otozo sala awa premier objectif na biso ezali ya ko sekisate. Premier objectif na biso ezali ya ko conscientiser population, ya ko dénoncer ba makambo ya mabe pour que to landa makambo ya malamu to contribuer d'une manière positive na avancement ya mboka na biso, ko dénoncer bambeba à travers ba spectacle na biso, ba série na biso to sala.
Ce qui Koseka et Koti, ça va, mais Koseka, il y a en deuxième position. Pour les bosso et ali. Mais n'importe où, par contre, pas de problème, on a tout ça. Koseka, ça d'abord, même quand tu message, on écoute ça, on écoute ce qui n'est le bon, le bagage va seka, na bango, va seka, parce que va seka. Voilà. Alors, maintenant, biso, nous devons faire attention. C'est pourquoi nous demandons plus na jeunes, bazoya, bande ko na biso, leki na biso bana na biso ya basi, bana ya mibali, ba yeko kota na monde na biso pour que batika kolanda kilo yenge na musala. To sala ngona ndenge quand même to lobby un peu ya kolandela ba critères. Ce qui ba lobby na yo que mbalo yo oza mwana ya mwasi. Même metteur en scène bino, il faut ba loba mwana ya mwasi ye azali. Il y a logique ou bien il y a mutu likolo. À partir il y a interprétation na ndenge au jouer au incarner rôle na yo. Ce qui sengi yo que na cité ba yebi ko zaka munoko mais kuna ezali il faut kanga munoko na yo o kanga munoko. Ce qui na ndako na bino o loba kando mingi te mais kuna ce qui eza scénario wana ba sengi personnage na yo ya ko loba. Ye ko la ko loba makasi de telle sorte que bato ba ko landa. Oh mais tout le monde est Marie-Jeanne, mais tout le monde est mais il y a des gens qui ont été balubatés. Les gens qui ont compte théâtre, quand il y a série na bango, donc nion ce to sala, to sala autocensure. Ba président ba groupe nion surtout na ba réunion to sala to yibisa attention ki lo yengete. To censurer nan elateli na biso moko. To censurer elobeli na biso. Ba mo na biso to koloba. Mo okoki koloba non. On est choqué. Parce que nous sommes quand même naza tata, naza na mwasi, naza na bana, naza na bokilo, naza na ma sœur, tout ça. Ce qui va yoki mo wana tamba kotala boy bakoloba mais oh moi na biso mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Biso to boko la yondenge wana te. Donc il faut que censurer pour na koyeba que mo wana idée eza yango mais mo wana yango te ko choqué. Zo mo o tia yango. Mais pour arriver à cela, il faut qu'on répète. Or banzonzing répétition zalakate babenga ka basumu de brende yoko zala koko nani ozala ba expliquer bino histoire bon moni ay tableau paf bobani pa osomona kaka mister bandi ko boaka wana top yo moko normalement il fallait les capter hôtel ti ko mwana ba ebisi mwana tala yena jeep moko vraiment donc caméra pe suka za distrait ou bien songi donc vous risquez même au ban hôtel mais mais ce que jeep ngo vous êtes en train de distraire les gens. Alors que personne a besoin, il y a maloba. Donc tout ça, il faut tout ça en Katianine. Si nous ne faisons pas ça, tout ça contribue à abrutir la population. Tout y est pour exploiter, thème nous sommes tous ça là. Et ça la question qui bat balandi en papa, maman, na bana ensemble. Tu perds le temps à bisoter. Au lieu que ça là, on se hormone, bazo ça biloko. Nous sommes retournés ailleurs. Oh non, surtout YouTube. Oh non, le coup là où il y a maman, papa, parce qu'on a pas côté makala, qu'on a courant, c'est là côté. Qu'on a Selimba, nani, non qu'on a biso, nani, qu'on a yé. Bana o bazotala yangani o bazakana bana poto kuna na ba États-Unis tout ça azo boîte la bango ba poison na kuna bango nde mais jour kaka ce qui courant et koya pour biso total biso to sala la vie est belle batu awa ba mona la vie est belle à partir ba 91 92 bazo mona ngo ce qui 90 ce qui ba 2000 ce qui ba 2001 2002 bazo mona ngo sika batu bazo tala kaka sikoyo soki ba masumu de brende to sala ka ba bêtise ndenge panzana ki sikoyo est-ce que ngana koki ko bima na balabala. Tout ça, il faut tout y barango. Tout ça, en 1983. La vie est belle. Mais Batbaye Koye Bango, presque 10 ans ou 15 ans après, parce que ndenge na sali na film nanga Simo Kimbango, makama YouTube ezate, makama CD ezate. Tozo l'accent, il faut na ba salle. Ko l'accent na ba salle, na ba province. Batbaye ko zo na ba YouTube na ba nini après. Alors supposez que tout ça la bêtise les loyo. Croyant que non, non, mais 10 ans après, Yomutozaki na Toluba na 30 ans, maintenant comme il a 40 ans, comme il a banami balemisat, maintenant biloko ba YouTube et comme il a belé à wape batkota ndenge za na poto. Maintenant yo bana opekisa bana non botala biloko ba YouTube te yo osala ba bêtise na nini. Donc il faut prévoir et puis tout ça.
tokozwango kaka na kati ya ANTPC. Merci beaucoup président Massoumou wana ndenge tolobi tozo continuer cher ami de l'internet il y a différentes chaînes au besoin dans biso toko kenda mopandi pe ya Johnny pour président Massoumou zo moi répondre OK to éviter ya Johnny OK ko se présenter mon OK na bande ko bazo dans biso partout ya Johnny Tsakala azanani parcours mayo et puis ko pesa biso beaucoup plus de précision pour un match ko beta mal le 26 bien que président et si apesi programme ngo mais toko tango mo OK na kata musée. Merci. Il y a Johnny Ntakala, comme on a eu Ntakala Mafouani Clément. Il y a Johnny et Yagi parce que grand frère Nangam Dalingagi a fait Sanga Komboana. Et puis, Papa Ntakala Bimagi, na Komboana Nenga Théâtre, étant au Saginanga Diadia. Nazane Nalingwala, d'autres pendant Saint-Jean, au Baïbi Saint-Jean. Il est le comme Lingwala, na Boutamikuna. Après quelques temps, on a salé petite na Lingwala, na ke institut du Kassai, na Barumbu, na ke Athénée de la Gombe. Après quelques temps, comme la Gina Bande, on a na Poto, bazo préparé nga pour nga pinga pina kene Poto na ba 83. Na wana na sikoyo, ba yego zo biso na groupe surtout qui na lingua la comme nango elaki les abeilles à ce côté wana les abeilles na lingua na l'air wana na ba 76 pour les abeilles botamina na 76 na lingua la wana to saka ba théâtre ba quartier ya mkemke zaki na ba kokodian zombolelo azana Irlande ba ma ville ndomba c'est en Angola Mosabu azana Poto wana to bana na biso ya lingua la après quelque temps ba sali concours moko ya ba pauvre mambi koko ba tsengo diangenda ba sanga fufé presque on sur la tango na ba so invité ba gi bana commune ça par pembele mutatikala après biso na ba bana ba mafura bana banjili wana ba gaou banan bango tout ça na bango concours mais biso les abeilles ya lingwa to gagner ki bango le wa to na la voix d'Isaïe après ba ko retenir biso na concours to sala ki wana biso les abeilles ya lingwa la to bimagi premier babina biso faut remplacer groupe Maboki au président Kolobawa groupe Maboki elle combat mutu mais comme groupe Maboki bamba ole kapé na radio mais biso groupe biso les abeilles wana ndeto yaki ko remplacer bango na OZRT pour la voix d'Isaïe to remplacer ki bango pour to sala ba théâtre radiophonique ya radio biso to comme wana groupe salon président ngal bi bango ba na télévision biso na radio mais comme on est que les abeilles ils ont français to checker on ce groupe Nzoyi totali ke baninga na so bazaki ba pauvre mambi ko baye ba tsengo diangenda baye totali pe boye to ko kanga porte te mabi pendu baye ba mama nzita obino bokira kotala appel ko kira kotala baye si manabiso ba sans souci baye ba kimbanseke molinga baye ali to former ce groupe Nzoyi ndo biso to banda ya mo biso de to zali boye bango no so bayaki si manabiso après to koti na radio ti to salaki ba groupe Nzoyi wana to jouer na radio pe to commencer la ba spectacle na libanda. Après quelques temps, na ba 83, 84, on a voyagé na Kenya Poto, na Tiki Bango, on a voyagé na nga. Après 5 ans, na yeko zonga. Tant on a zongi, mbala moko na groupe Angadia dia. To bani na Chic Choc le Yenge. To jouer na Chic Choc le Yenge pas, no mo bobine makambo ezalaka, oya lingi kaka tirer côté na ye, bangwa ba pauvre bango ba mo wela. Groupe Panzani, Chic Choc le Yenge tikali nouvelle Yenge ko botama. So ba muso to kena nouvelle Yenge na ba mangwaou na ba baba mungita ba mulex ba nguma to ko sala. Après quelque temps, oya linga kazala leader bona bo pa biso to longo na biso na wili to ke sala na biso le lieu du théâtre. Dans ce lieu du théâtre kuna li susu bo ma voix ngezanga kate ngana lingi leadership ngana lingi bo pa mutu mtakena kwena ye ngape na ko sala yanga les abeilles ya moi les abeilles tilelo ezali o sali na ba télévision belé leki ndenge nazalelo et puis na kacha NTPC nazali commissaire au compte toujours permet na président Massoumou pour na ko soutenir na ba action azo sala et difficile mais quand même faut to commissaire président papa na ndenge makambo sala eza ya ko saka na ngote comédien babeli toujours ko pleurnicher auprès ya maman Liv na maman Denise. Et puis, discipline. Voilà, c'est quelque chose pour ronger quand même monde à théâtre. Les impolis, bah, commis trop. Bien, exactement. On a banda qui n'a pas lobela pe
problème yango ya discipline na biso kala expression moko baza koloba ke muyaka moko afingisa bayaka nyonso tu alors que bato bayebi bien ke bayaka basi kitoko basi ya mayele bale mayele tout ça bazali mais kamwa moko kaka nde abebisa réputation. C'est un peu na biso. Ce n'est pas dans la généralité. Mais comme moi, mon kotomi balé, tomi sato, bakoki ko sa ndengwana omona EPCP mabe. Tozo soit à disposition petit à petit. Tozo tala na niveau du point de vue na justice. Bakaya ndenge wana ekoki ko landa mandenge nini. Du point de vue moralisation. Et là, on a un niveau, peut-être un niveau ya ministère, na biso. Kalaté, je crois que dans 1 mois, 2 mois, il y a une disposition, il y a une tout. Oh, c'est pas tout le monde a un comportement, il y a il y a et puis on ne sait pas à quoi ça rime. N'habité, le internet. Bino on dirait bino nde boîte bolinga kango bon encourage kango na mona mutu moko te akebo ya kuta d'ailleurs kuto ye ngana lekiye asa salité asa mokuse ale olobi oh non papa te ou mama te wana yango te lobilanga mususu bino kutu wana omona kaka tala makamto luka vraiment yango vraiment muto vraiment a continuer alingi kolongola micro te. Donc, bisognon surtout, nous sommes dedans. Il y a un tout à l'heure. Journaliste, c'est bon le journaliste. Mais il y a que Moussala journaliste, il y a des journalistes, et ça n'a pas de devoir, n'a pas de droit, et ça n'a pas de déontologie. Coquin n'a pas de yengete. Oboya bozwa sanction na yo ya pamba obenga bato appel ko boya na sana na tsuki na kalambu tsuki wapi kuna boya ko kotela ngai boya ko kotela yo pona ba bêtise na yo te oyo koki ko éviter il faut ko éviter tout ce qui est que mutolo yenge soko ke place au monde muto na zo sala net ko finga keba po muto bazo finga tango ke no funda muto oyo afinga ki muto ya permeta ki pe makambongo pe yo pe kozana kati okina kota boloko no ya pamba kaka donc totika makambo kilo yenge po mikolo lokola ndenge na uti koloba wana mengai par exemple tozaki na problème na ndeko na ngai ya nimos to pesa ki ba conseil lokola tokoki koswana te puis ngai aucune fois ce que mutalobi na nga apenga pe na lobi ale appel ko boya na bana ko répondre nous na kosala ngote na kotina ba yebisa ya tika ko soki mona tomoni ka tikite mena to yebi justice nde utokoki kosilisa ngo omoni et makambo pe esila ki lokola pe batu baloba ki non président tika kaka peut-être ezaki kaka un peu un mouvement moko boye sala ki soki loyenge moko boye mais yemo ko reconnaître tout ça to silisa et puis to silisa pour te yebi que dérapage pe ekoki ko ya et bomona ki tango Aouti, Kosoba soin en Afrique du Sud, dans un certain vendredi, à 23h30, j'étais parmi les 4 personnes, non moi aussi naïe, autre que nous yambaye na aéroport, pour vous dire que à un certain moment, quand les gens commencent à comprendre Mbeba Nabango, continuité ça là. Donc vous allez attention, vous allez yengete. Pour moi na so ya zo linga ko ça na problème. Ce qu'on landili ma ndenge na ya ça là ka on dirait ya alingi ne makambo ndenge wana. Alors tika ya kene ko tuta na ye moko. Ko linga te na zo yebisa bino yango parce que et pas na biso ba disposition nyonso tozo soit. Même oyo mutu lekisaki makambo na tango bazoko lobela mama yo tango so na so mona bateso baso mona tango so loba alors que so loba makambo d'abord ya lokuta yazo finga zo mais yo esengo moko boya ba vie la biloko na lukanga o esala ba vie mais tant que loba ki mama yo lobi na tribune ba komotinda ba famille oh non vraiment zande ko na ya mwasi vraiment bokeba c'est pas bon mais mutu aso yela bino makambo ya bien. Oh tout ça, vous allez naïe. Mais si vous avez ya kochola kofinga bato, faites attention. Oya kota nambeba na yo ya pamba.
Soins médicaux, d'abord la première des choses, il faut d'abord et plaisir. Ndenge na uto koloba bino soki makambo ezali na mboka bakoki kobengisa tango président Fachi avant asala union sacrée tango amona que vraiment ezosimba te na bato FCC à consulter association ba médecin ya ba architecte ya ba infirmier ya banani mais oyo bamonaki ke bakoki kobosana te ANTPC siko tango basalaka ndenge wana ndenge basalaka wana bayebaka vraiment te siko ANTPC bakozanga te parce que vraiment réputation na biso quand même tosalaka pour que ezala bien bango la l'air wana tango bazosala bainvitation kombo ezoyela bango na l'air wana évidemment président c'est vrai que esotaka te tango bakobandako bayebi masumu mais siko tango papa ombama lobi faut distribuer banini parce que il faut bayamba bango na soir boyebi ke makambo l'état wana ezalaka te o bozwaki bainvitation lundi pour ke bokende samedi non tango bozozwa sikoyo à 16h on vous reçoit mais à une TPC oui tout ça mais yozoyeba te tango bokoma wana na protocole c'est vrai azope mais donc kombo wana bato wana mais biso sikoyo tolingaka kokotisa esprit na bato ke attention c'est vrai que yozalaki te biso te tosali yango liste wana mais esengo na biso ezali ke esika bato bazwi importance pour que président aille tout na avi na bango biso tozalaki wana yango na bomonaka ndenge omonaka biso na bamakambo wana premier ministre avant ça la gouvernement asali baconsultation ANTPC tofandi wana tozoloba na premier ministre lokolo ozozala wana tala boyeboye président peut tolobaki de tala boyeboye biso ce qui est bon c'est que tosalaka tout pour que bazwa biso na sérieux nous quand on a terminé président Fachi alobi Masumu de Brende président vous avez parlé peu mais bien. Pourquoi? Parce que toujours le makambo esengeli koloba bamususu yoka non omoni na province na biso kuna député na bimate et puis ba gouverneur kuna e bato sous région non biso zokende makambo mboka tala bobo alors maintenant na ko kuya maintenant na kambo ya ba soins médicaux et ça situation moko générale ya mboka o esali que makambo ezala structuré et d'ailleurs biso nous estimons quand même heureux que na ba millions ou bien na ba nyonso ou alors na ba discipline nyonso toza nango que ba konzi batiaka kanda biso soit bato bazokoka lisusu kosala eloko te malade ye grave soit kokufa po bato ebele tozalaka ba malade tozakobeta ngo kara po koyeba te soki oke kuna radio combien $400 nini kuna $500 okozwa yango wapi biloko nyonso ekomaka tosala yango kaka un peu moke ozwi 10 francs omeki mais wana sikoyo oke na HG yo moko mutu moko ntango bakosala examen général na ye moko médecin avant mpe so résultat azotala nanu yo akotuna boni ça va ça va nasi ya motema azoloba ça va wapi yo maladi ebele oza kosalela yango nini mais moyen kosala autrement eza kozala te mais sikoyo basali yo kisi ozwi kisi ofele tout mais c'est extraordinaire. C'est pourquoi nous demandons aux artistes, les comédiens, nyos mingi bazobika ba opération ezosalema kondima kutute basalango ba témoignage parce que Nzambe a récompensé Mama Denise Nyakeruna eloko oyo asali pona ba artiste comédien. Donc ndenge uti koloba wana eza nango te soki nini mais et ça là que ce artiste comédien sangonaye kei on est prêt à nous assister. Merci beaucoup Kidok. Moi aussi. Merci beaucoup. Non, c'est pas bon. Parce que. Pour ndenge to loba wana tozo bongisande bani na biso muke po suka nango ekozala nde kofunda nde na justice. Mais avant to s'il sandenge tozo sala bani na biso tout banalise ba situation tout du point de vue juridique ou quoi tout ça tozo pesa nan ba conseil tout en regrettant que vraiment makambo est panzani mais maman vous ne voyez pas que et ça tout na tina mon côté
ce que vous soignez, mais pourquoi vous lookez place mon côté vous soignez là? Vous soignez mon kuna et puis vous avez mon athée, vous avez mon athée que vous allez l'acheter. Maintenant beaucoup de bino moko et puis on n'a pas besoin de savoir ça. Et ça va comme on a bino bolo bana bino moko. Mais ce que vous avez c'est que vous ne savez même pas ce que vous êtes, vous ne savez pas ce que vous représentez pour le public. Tous les personnes avant maintenant to banda ko frapper. Parce que wana sikoy ko zala te baba na utinda bato e baba non botika non po réputation yezo beba wana za ya biso nyonso tout bon et lo comme surtout ko ki ko sala metango ko banani baba artiste comme odi baba za ba moins sérieux. Or on ne peut pas tout souffrir pour na batu moko boui bazolinga ba baby sa réputation ya batu nyonso tout c'est pas normal. Tozo étudier ango nous allons les isoler pour que yebana non wana bango isa bango wana bango te makambo yo biso ANTPC ezali association nous ne sommes pas alignés na nini ya budget ya ministère de la culture et art. Nous sommes une association indépendante mais toza sous couvert ya ministère ya culture et art. Donc nous ne bénéficions pas d'un avantage particulier dans le ministère de la Culture. Aux subventions, chaque fin du mois, ou chaque trimestre, ou chaque année, nous ne sommes pas alignés dans le budget. Même le 27 mars, tant que ya, vivre ou bateau, vivre déjà. Nyonso et salabaka to salarango bisomoko humour eza nango to le bakaka sorte ya bagag c'est pour faire rire mais vous pouvez aussi kotia kamo leçon nakati mais souvent eza nango kaka bon pour nous distraire un peu batu bon c'est kana bango mais ce que bolingi ko intellectualiser yango. Vous pouvez chercher un petit thème là, il y a très bien, il y a actualité, il y a un humour comme Batumao. Ah, comme Batumao, voilà par exemple. Ouais. Et Ninsusu, théâtre aussi. Bon, théâtre, quand c'est au début, que tango, ngana ke na groupe Salongo, toujours ça là, tout le bas. Non, tout ça la kaka pour la télévision. Mais si quoi tozo bima libanda te. Mais tout ça na ba caméra sur place, tout ça la bandako. Ce qui possible si tableau moko bokati ba changer ba nini bo tie ba kiti ba nini et comme ndako ya tel. Bo filmer tableau ne sili bo changer comme bureau. Car ndengona ndengepe même ba film mingi et kaka même botali ba américain bozo monango ezari mais pasali on kaka na kati ya studio tout ça mais ça ba film mais on peut appeler ça télé dramatique ça n'est théâtre mais télévisé mais sikoyo wana tout suit aspect télé dramatique mais ce que vraiment beaucoup côté cinéma vous sortez complètement na cadre ya nini ya studio bien que cinéma ya kati ya studio pe ezali mais maintenant on sort un peu parce que tant que tu as un film américain Hollywood bazana kati kaka sika monka bazala biloko na bozomona mutazo kenena azana kati avion bazo kenen nzokande basali kaka eloko moko bafandi na bakiti kaka et puis basali batricage tout ça mais vous en avion nzokande bozana bien en avion te mais na théâtre maintenant c'est beaucoup plus direct public net boza boyer mais boza wana même biso maintenant toujours jouer pour na bino et donc ça contact théâtre maintenant na kati wana toza na théâtre classique pe théâtre classique vous partez d'un texte écrit Bakomango il y a 20 ans il y a 30 ans sur le mariage tout au moins texte ah il a bien un texte ah ngana ko tiango en scène papa étudiant bon adapté au salle de distribution na yo et puis répétition wanande na théâtre classique le metteur l'acteur dépend vraiment presque à 100% d'un metteur en scène. Attention, là tu vas mettre au salaire 3 pas. Alors, au salaire 3 pas. Maintenant, tu tournes. Donc, maintenant, théâtre populaire,
vous ne partez pas d'un texte. Vous avez un scénario, vous avez une idée, vous avez un scénario, vous avez une distribution. Maintenant, mettez en scène, vous avez une histoire. Un peu de ça, mais différence, ce n'est pas préparé. Or, maintenant, c'est préparé. Mettez en scène, a un mot à dire. Non, là-bas, on sait qui trop. Ce qu'on sait qui trop, mon indenge maman azali na kanda et que ça faux. Bah tout temps bakolanda ngo baza bazobate bakomona ki sala kandenge wana te dans la vie courante. Allez, on reprend. C'est diminuer un peu. OK, allez, on retient ça. Script, notez-moi ça. Au moins une place ma difficulté ça là qui script, notez na tournage, on rappelle biso tant comme na tableau wana, on rappelle que attention, tant que ça la répétition, maman wana azo pour rappeler avant hier tournage na paf, fais attention, allez, au bandit. Donc c'est metteur en scène, comédien, mais comédien, c'est une création et belle pour que metteur en scène, ok, on retient ça. Script, bon retenir, et ça très bien. Donc c'est un peu ensemble. Mais la classique, c'est surtout le metteur en scène qui est vraiment le maître. Donc image na yewane suka wana nenga zopesa wana yango wana. Mais mutu mususu pourrait katani me alobi en tout cas lokola aketi ako découvrir Jean moko boya alobi o sukuna lati yango et kozala nango passable. Mais o mususu wana qui pouvait venir mais tala iloko moko azozang. Donc na eloko nyos tout même ndenge bino bozali wana appel ko. Vous ne pouvez compter que sur les actifs, les gens qui croient en ce que vous faites. Bateau bazon ndimela, bateau bayebi pourquoi et c'est les beaux ensemble. Biso nena lobi wana. Mais ce qui au monde ah mais président mais ce qui maintenant ban au monde a mutu mususu. Mais vous devez compter neti au lobi wana. Vous avez vu, nous avons réalisé Ninwana. Pour nous, c'est que la journée est passée inaperçue. Tout ça dit batu ba se déplacer ba uti bo. Yé le rôle ozala ki omoni batu bazala ki wana. Mais souci ezali que batu éveil wana ba comprendre yango na tozolo bake koya na musala na aventure te soko yé kaka parce que osanga ki eloko ko sala okomona le 27 mars yango visa na une importance te parce que bakoya ko filmer bino na nzonzingu be nini boleki na biso TV et puis di Marie-Jeanne to mona ki bino lobby et tout ça yazo kansa wana mais soko c'est qui artiste journée ndenge wana soko ça vraiment qui artiste mais faut tungisa yo. Tu ne peux pas manquer. Au lobby qui d'abord, tout coûte en aramingi, tu n'as pas mista, tout ça, donc on a ça occasion à vision. Donc vision wana nde tozolinga ko code sango to code na bato. Ceux qui comprennent, mais vous n'allez pas vous décourager pour baninga mususu bazana kilo. Mais on ne va pas aussi laisser tomber pour bamusu bazana kilo. Ndenge au lobby wana souci na biso ezali que bato ba comprendre ko cela kaka na biso te. Au monde non aussi mutuana tout ça soit quand micro on le biso Antoine un TPC mais kilo pour na ba réunion mais aza mutu na bino voilà alors ceux qui maintenant bolandi ba kilo et non comme on peut ko sala maté au monde mais on dirait ça la kana ngote alors ceux qui sont actifs qui sont mobiles ba yika pico pour que tokende liboso CG maintenant pour na ndenge ya mobilisation to sala pour le 27 à kokiko répondre pour te écarter batouté il baza ce qui mutualité ya nini à répondre mutualité par exemple G10 président qui kedi à coordonnaka 10 groupes mobimba boye bazali yaza président na bango bazana nini na bango tout ça baza na mutuelle na bango mais biso baza comme on baza comprendre on va comprendre batindi mukanda pona koloba non biso en tout cas c'est vrai que tout ça na mutuelle mais tout ça mais un TPC ils ont makambo ya profession mais ouais c'est la retour que notala na bandako mutu moko beli donc ils ont entre biso tout ça mais ouais tali communauté ya basali demande na bango nyonso basafilier banani baza kama showbiz baza encore une dizaine de groupes bakonzo président konzo quand on non biso pe tozaka na biso mais sikondi tozo bango nyonso bazo yako boyebi nani président Makala baza nini na bango babengaka union sacrée te
auditeur bazoyoka bango mpe bazomona quand même toza na un peu la volonté quand même ya kofédérer sala mamakaba le 27 en tout cas biso tokozanga te na orchestre par exemple ANTPC Musica un des chanteurs eza moto ya nani tout ça toza mpe na 3 basi na bango totie bango na kati ya protocole. Donc nous sommes ouverts sauf bato balingaka te komona bato basangana wana mitema kufa mokelo nzoka mpe ekufaka pete. Merci CG. Biso tozala wana. Donc vous avez fait un artiste comédien. Oh non, soyez dit avec un artiste comédien. Oh metteur en scène, scénariste, réalisateur. Le 27 mars est concerné hier. Dans un colonel, il y a un moment que le président, il y avait même un ronde dans le cadre de mobilisation. Parce que nous avons gâté. Information et combien de lettres, nous avons tout nuance. Il y a eu tout ça, randonnée, nous étions avec le président Fiston Saïsaï. Lui, il a en Europe dit qu'il va couper son séjour pour participer le 27. Tolanda qui est sur Internet, il a parlé. Nous avons vu parce que Guécho, avec sa critique, en tout cas, une photo Zalawana, il avait parlé. Au moment où Serge, il a parlé. Tout le monde. Parce que j'ai dit, le président Caleb, Touti, Nauti Kozanaye, Sikoyo, un à côté, Belinda Bartiste, personne sur un t-shirt n'a biso de parce que tout le monde est sur un déco, parce qu'il y a quelque chose qui est prévu. Parce que le président lobby, il n'y a pas de financement que l'État peut faire biso bon pour la journée. Photo ça là, et c'est biso na biso. Président Tché, Nana Tché, Yabuna Tché, artiste Tché. Moi, un franc na biso ne balwa mystique à fourmi. Mouké, et sali est fort. Le robe de la t-shirt. Bolo, moi et serre, batia en kaka, mon bazo, moi et serre. N'a pas de décor, il va encore avancer. Nous nous besoin d'un décor. Venez. Donc, bien que ça, voilà, nous voyons l'état. Mon coco. Voilà, le t-shirt est là. C'est la marque Oyo, pour moi, le 27 mars, journée internationale du théâtre, interprété. Voilà, derrière ici, on a écrit vive le théâtre, vive les artistes, comédiens. Donc, il y a d'abord artistes et comédiens, et Rosalie Olobike. Non, nous colons les hommes pour la mission. Association, et ça, la manière pour ça, le Baka, et ça, c'est pour nous la Bible. Il y a des jours, il y a des formations. Dernièrement, tout ça, quand il y a une formation, il y a des artistes qui sont brevets. Tout les artistes, les cas, ils sont inatés. Tout le monde, il faut que ça, et dans mingi. Moussa n'a pas on a peut-être pour importance. L'importance est de projeter l'avenir. Directement, il y a une question en déco. Nous avons un lobby actualisation. Toi, actualiser maintenant, Moussa par rapport à la situation, il y a la technologie. Il y a une technologie possible. Tu as une de l'OCDSAT. Pour votre information, tu vois dans l'événement à YouTube, nous avons eu un expert à Outaki Poto. Azaki doué dans ma caméra YouTube. C'est lui qui a aidé plusieurs artistes et comédiens, même sur la plateforme sur YouTube. On a appelé les artistes et comédiens. La conférence a eu lieu en intérêt Matongé. Le président, j'espère, a eu parce que on a fait appel à Moutouana, ailleurs à Fanny Sibiso. Alors, YouTube est allé. YouTube a fonctionné. Voilà pour gagner. Après ça, les artistes et comédiens, on va y aller. Parce que quand on appelle, on a dit qu'il y a Agoya Sanini, aïe, Mingi on va y aller. Quand on y était, habité Makamni Sanini, et Zoleka, Agoya Baté Makamni Bosala Kuna, Yabaka Makamwana Basala Raboy, Makamwana Basala Raboy. Mais il ne sait pas exactement pour l'intérêt, il y a n'a pas si exemple. C'est-à-dire que l'association savait déjà. Tu peux déjà carton que technologie n'est pas pour sa biseau demain, on aura besoin de ça. Déjà un expert qui venait de la haute du poto, il doit le Makamongo, après ça, l'artiste comédien Mingi, qui a osé les abois, Mingi, Mingi peut se lancer dans la chaîne, comment Charabilon n'a pas YouTube. Donc, moi, une grande partie aujourd'hui, il y a plusieurs artistes comédiens qui ont des chaînes YouTube, il y a qualité, mais ils sont pas au bout là. Toujours, c'est pas nous, on n'a pas sinon témoin. Peut-être qu'on m'a invité, on a joué, après on ne prend rien. Et ça dit,
part na ngana peso pona o s'épanouir. Ngana ko pesa témoignage. J'ai joué un film avec Dacosta les syndicats. Moi je dis non, et ça part dans la contribution pour ça pour avancer. Il est là, vous venez. Un bon film avec Dacosta. Un super, on appelle ça un bon. Dani président Ramsès Azalaganabino, il y a Belé. Mais il y a un président, il y a un TPC na Lukunga. On est informé de tout. Pour kala, c'est vrai. Mais oxygène, demi-kala peut-être. Tous les communicateurs, peut-être au moins 4. Audrey, tellement, groupe sans souci. Mais dans un TPC, un communicateur, donc il passe dans toutes les chaînes, tout ça, net Mikoloyo, Azola là vraiment. Donc après ici, sans doute, il y a une chaîne. Oh, monsieur super communicateur, monsieur Chango, Siana. Donc Bangonde, Panzi Sango, tout ça. Voilà. Merci beaucoup, cher ami. Merci au président Massoumou ainsi que le comité directeur de l'association nationale de théâtre et cinéma. Donc, les associations numéro 1, il faut bien marteler, les associations numéro 1, c'est-à-dire l'association Msounio, certes, par rapport à Mibé Kwambo, mais l'association numéro 1, l'association Nyoso, ils ont fait partie de la NTPC. C'est pour cela, Tolobaki, au nom, il y a mois de mars, journée le 27 mars, on a voulu tout recevoir le président Massoumou et son comité directeur. On avait déjà prémédité ça face à la presse de Salaki Naya Sele Massas Kabamba, que je salue aussi en passage. Je dis grand merci et je tiens à vous informer que l'association de presse en ligne du Congo, appelle quoi en sigle, tous en a descente Lobby Samedi. Déjà Lobby Samedi. Le 19 mars, au la descente, on va rendre visite à l'artiste et comédienne Maman Zita. Au Toebi Kaza Moko apesa biso posa ya okumape bato akolekana etando aike. 10 fois na yo sombela Maman Zita tasaka loso sombela esaka semoul toko sangisa yango lobi toke totikeli mama lobaka ke bana nzamba sa nini apambola bino. Yango tolobaki to contribuer ka $5. Lelo déjà to pesa mbongo bis. Esprit de vie koya lobby na 9h et vandi et zubiso ke na biso matadi kibala. Totali mama, totikele biloko to rememela e. Collecte financière to sala sur place. Moi 50 fois, moi 100 fois to sangisa to tena enveloppe sur place to pesi mama. Mama to kanisaka okaka. Ndejibe piana loba, nous respectons ceux qui ont vécu. Donc toza la mémoire pièce pour la maman et aussi tous respecter ba icône na biso to linga bango pendant que baza vivant. Nazo interpellé. Le 26 mars, l'association de presse en ligne du Congo toza na invitation et elagi biso ya Liloba. Nous sommes invités là-bas. Ya bande ko na biso ya Liloba invitation ya ngo. Donc bande ko nyonso ya basi vos invités pas ya en fait compte avec ces grands événements organisés à Liloba. Invité biso, donc préparez-vous sur ça. Boyana ba caméra parce que ba bien événement ils allent médiatiser. Nous sommes invités mais boyana ba caméra ndeka bolinga coupage Jabino et Kozala. Merci à tous les chevalières de la plume. Quant à moi, je vous dis grand merci. D'ici là, portez-vous bien à la prochaine numéro. Bye. Voilà, on a beaucoup de bongo et Zaki réunion face à la presse. Il y a Palco, on est au bac, on est dans le bac, on est bandé que tu es bongo. Président Massoumou délégation, on veut dire que Batoune au Batamboula, on va dire Jarabongo, ANTP, aux Albongo association Kakayaba comédien. Président Massoumou Skaya Zalara Mokondjoukuna a gouverné, a Salara vraiment suivi. Ba musicien ba comédien Karandenge et Zalaka. J'espère que boyoki ndenga lobby boyoki ndenga se défendre boyoki pendenge à lobby pour na bato bazo sala soni ya musala oyo ya théâtre. Rendez-vous ezaka moko hein babi le 27 déjà eza jour na bango donc tokozala na ka pour na kosala même ça parce que biso awa to sala ka musala rien que musala eloko mususute. Là je dis déjà un grand merci na bino bato linga nga ba ongiso botala biso un peu de partout. Wana na moni bongo Jules Caston na bino 2 fois.
vraiment d'abord à 2 fois parce que avec toi tu kenara bien au tal rabiso au partager rabiso bino abonné na biso ya DML TV original bon continuer ko partager des émissions bon continuer ko aimer bon continuer ko commenter ba commentaire on a bino de ça la rabiso vraiment kitoko na pesi mbote lisusu na mon boss babi des prix no original toujours hein merci papa pour la confiance merci pour na musala kitoko ndenga izo kende na bokrasi na yo moko hein parce que babi yo moko ndezo mo konzoza leader veut dire mon boss na famille mobimba kuna na pesi bino mbote na pesi mbote na base na momba ya Afrique du Sud na pesi mbote na bino bat bolanda biso un peu partout mingi lisusu na Angola ba mbote na bino yango wana kaka nde na lobaka ke na sima caméra na zaka toujours na merveille harmonie parce que bokrasi nende ça ke ngana bimaka nde na bimaki to na banda kuna bino na ba TV na bino parce que bino bata diaspora botala ka biso vraiment mingi na ba TV na moni susu kuna babi mwasa pembe Jenny Ngoi mwasa pembe babi ko sangu na ndaku te nzambe est-ce que ça ya solo toyebite quand na lobaka ke soki nzamba zongi te Jenny ko le capable même pour confirmer que pemba ngonde ye soki nzamba zongi te to kokuta na prochainement kaka ndenge ezalaka bisous bye.